mwasi na likolo ya mbeto il faut oyeba eloko nini okoza nango na nzoto na yo soit ozali bolumbu parce que basi mibali mingi balingaka mwasi nazala nu esengeli koyeba te poudre basala yango kaka pona ba bébé te poudre basala yango pe pona ba mikolo bakataka ba poile ya pakoli poudre na ye na mipende ozoka poudre solo kitoko po moninga za na posa ya ko kopesa vagino bisou tango azosala caresse ko kitsa mutu na mipende ya mwasi na ye abandi ko sala caresse abandi ko pesa bis na mutolo ya mwasi na ye azopesa bis na salibu mwasi na ye akoki ko kitsa mutu ti na mopende na mipende bongo soka okisola ligoro do kopolo okoyisa mba no vérité soko lingaka basimba kayo mabele loba soko zakana po oyoka kabie tango mobali no kotsa ko misa olobi soko yoka kabie tango asimba kayo na ba bassin to tanga ngona lingala te po na lingala ko sonema na muke po mibali mususu amatela kaka mwasi ne fongola makolo fongola mususu akoyebisa ta mwasi teke o okoyoka kaka mwasa lala ki azana pongi makasi mwasa ko sutuka kaka mobali azana likolo na ye azosa oh mindingi nini basala ngo bongo te hein caresse ça te tendresse ça te caresse ça te original. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend où vous êtes partout dans le monde entier. Merci infiniment à Reims Mouya, les maestros pour la disponibilité. Pourquoi pas à Grady Mouya, Ibenge de la presse congolaise que j'appelle mon cordon. Pourquoi pas à César Ngadi, je vois encore Dani Bokombe Tsunami. Donc merci à vous tous qui êtes branchés sur le www.cleboaoriginal.com. C'est bel et bien moi, Josephat, votre humble servante, la million de la presse, des cartes toujours dans le cadre de la émission de la solo et Kati. Je reçois pour vous aujourd'hui Maman Israël, la joie, Maman Bananibali, Maman Oaza sexuologue, on appelle ça Kabiso ba conseil, il y a Makambu et belé, donc il y a Kolobaku Tezate pour Botala déjà Bolanaka, Bino Bao Bobengaki, Bopesaki ba. Bopesaki biso to lobela makambo belé à travers émission au bino de encourager biso, donc vous ne serez pas dessus. Donc
je ne serai pas dessus. Les autres aux maman tobeta ma solo na biso concernant lit conjugal parce que tout le monde en a pas couple belé. Donc moi ma tante ezali maman tant qu'elle est sexologue, elle est vraiment spécialiste dans le domaine wana. A ko expliquer biso, a ko faire comprendre biso tout autres aux a besoin. Toko tana balibal oso tozana ba mariage tona ba difficulté na ba mobile mais nulle part ailleurs kaka na masolo ya kati beaucoup de réponse tout à l'heure de cette émission. Bonjour maman. Merci beaucoup. En tout cas maman vraiment est 50 minutes de kutani sous lelo, je crois bien la fois dernière to beta ki masolo kaka ndenge za la concernant ba sentiment parce que aux maman sexologue bana poto partout balandaka et belé ba benga ki pona mituna ba poser trop de questions balobi non bolobi belé bobeta pe non masolo ya lit conjugal. Maman étant que yo aux maman sexologue comment est-ce que moi si à koki ko se comporter na lit conjugal na ye pendant les moments il y a rapport sexuel entre ye moi c'est mobile moi si comment il peut se comporter dans le foyer quoi. Merci beaucoup. Na ko préféré to bandana na chambre parce que mbetu esika moi c'est mobile ça ka rapport sexuel et ça la kanaka chambre. Bon chambre on a d'abord faut à la propre, il faut à la propre et ça na biloko bien classé avec un bon goût. Mbetu wana il faut ezala mbetu moko ya kotanda malamu et puis il y a badra ya propre moi si esthétique okomona chaka abongisaka mbetu na ye na bakusin kitoko tango atandaki mbetu aza pena mabaje na ye babiloko mosusu achacha wana soki ezali te soko za na ba moyen te mbetu wana il faut ezala nango kaka propre ou aza na ba moyen abakisi kaka ba esthétique na ye ndenge basi musuba babungisaka na kotanda mbetu na ndenge ya malamu kobeta ngo fleur boye ko ça bon oyebi na kati ya chambre d'abord esika mbetu ezali esika oyo mwasi na mobali basalaka rapport sexuel comportement ya mwasi na likolo ya mbetu il faut oyeba eloko nini okoza nango na nzoto na yo soit ozali bolumbu parce que basi mibali mingi balingaka mwasi nazala nu bon mobali mususu pe akoki pe kotika yo na mwa basenge moko ya kitoko ya propre wana mikuse kokana na kaleso wana to mwa robe de chambre kitoko atoza na kaleso na kati te mais mwa robe de chambre kitoko ya mukuse mais na bamboka ya malili to boy te malili eleki makasi na yebi te soki basalaka ndenge nini so bazana ba chauffage na bango moko bayebi ndenge basalaka tango ya mulunge yo moko mwasi oyebi ndenge nini okozala likolo ya mbetu pe tango ya malili yo moko oyebi ndenge nini okozala likolo ya mbetu na provocation ya chombo ya mobali na yo pote etelema ozo mbetu na kati ya chambre ezesika mwasi na mobali baswanaka te chambre ezali esika mwasi na mobali babetaka bamasolo ya balabala te bamasolo ya bavoisin bamasolo ya bafamille na kati ya chambre likolo ya mbetu bozana masolo na bino ya rapport sexuel na bino oyo bosalaki mukolo wana elekaki ndenge nini oyo bosalaki na butu bolekaki ndenge nini position nini esepelisaka bino bozobeta masolo ya rapport sexuel na kati ya chambre makambo na bino ya koswana na salon kuna place bovandaka to ponaki esika moko oyo bokondo kosolola bamasolo na bino oyo bofundaka semeki tango ayaki bokilo tango ayaki voisin biloko wana olambaki yango nde wana mobali faut koyebake na chambre soko okoti na kati ya chambre bosana cuisine bosana salon bosana makoswana oyo boswanaki bosana bakanda na bino parce que ntango boza na chambre likolo ya mbetu ezali esika ya kolala pongi mpe esika ya kosala rapport sexuel ozoyoka comportement numéro 1 yango wana comportement numéro 2 mobali propre mwasi propre chambre na bango propre parce que mibali mususu ata bapoala kataka te koma bapoala ekoza milai boye ezokisaka moninga bapoali wana soki ezokisi mwasi akozwa infection na akozongiselwa il faut kokata bapoali chombo ezala propre po chombo ezala solo te po soki yo kati bapoali te tango kotoka chombo ekopesa solo moninga za na posa fiba chombo po chombo elemba te na tango rapport alinga fiba boy solo amipende utaki na banani oyo na bapoali
na yo pe mwasi na kati ya nzoto no na kati ya chambre ba poil na yo ya se amapeka epesaka solo ba poil o ya sepe epesaka solo soki otoki ata soko otoki te esengeli koyeba te poudre basala yango kaka mpona babebe te poudre basala yango mpe mpona bamikolo bakataka bapoile ya pakoli poudre na ye na mipende ozoka poudre ya solo kitoko mpo moninga aza na posa ya koya kopesa vagin no bizu ntango azosala karese akokitisa mutu na mipende ya mwasi na ye abandi kosala karese abandi kopesa bise na mutolo ya mwasi na ye azopesa bise na salibu mwa mwasi na ye akoki kokitisa mutu tina na mipende bongo soki akokisola ligoro do akopona mibali mosusu okomona bazaka bahypocrite soki ayoki yo solo ndenge wana akoyebiso eloko te mbangu ale okomona kozonga lisusu te ozoka donc propreté masolo ya kitoko toke na mituna mosusu. Ok, merci beaucoup. En tout cas, vraiment, ma question est à Kaka, mais tout le monde malembe faut tu attends. Mais maman, qu'est-ce qui fait que comment est-ce que effort ni moi ça ko ça là pour exciter mon bal? Parce que tout le monde en cas de fois, toi tu me balles nous se plaindre. Non, moi si on a coûté excité, on a un bien, tout soit mon bal on a ça la table fait on monte pour exciter et tant que maman osa sexuel là dans un maman et bana mi bal na basi na bango osa on a donc en même temps oso ça peut conseil na ba couple parce que to beta ma solo à lit conjugal. Qu'est-ce qui fait que entre comment est-ce que moi si ton mobile a coquille ko exciter partenaire naïe pour azala vraiment na kati ya soif pour rapport sexuel les amours. Merci beaucoup. Moi si il faut ce qui y a liboso moi si il faut asimba kachombo ya mobali na ye tango nyonso pona koyeba eza na etanini opo eloko moko na kati ya ndako pona il faut ko surveiller yango pona koyeba etanango parce que ba chombo ya bana mibali il arrive des temps ils ont appelé moi ba problème ceux qui moi na mobali aza par exemple na hémorroïde azali na hémorroïde to na diabète to na tension ou bien problème il y a déception to ba problème mususu ba fatigue générale makamususu moi si il faut en habitude à kofongola ka mobile na ye etire tango nyonso pona ko simba chombo ko simba yango po nazape na comme nazaka pe pasteur na on a quoi kokota pe na molimo de meloko to sana musunto so la ka na musuni obi il faut ko simba chombo wana ko simba yango tango mobile na yo azotala ta musu télévision azo sentir loboko ya mwasi na ye simbiye et loboko mwasi na ye simbiye se simbiye ata na chombo ozoka mwasi tango boza na mbetu bozo sala rapport sexuel na mobile na yo mobile azali kolwambi ya nzoto na yo yo kuna oyebi ata ko simba ye na mukongo bande meba mususu komona abandi ko beta masolo mobali asa kotie na kati oyebi lobi mobali kuna en tout cas okuna na tango a rapport sexuel mobali no likolambi na yo oza na droit ko beta ka ba masolo pamba te oza na droit ko beta ka ba masolo pamba te tala nzinzo alinga matela yo tala eloko rien yo sala effort chombo wana elembate sala effort chombo wana esala nini te et beta pan sèche te na kati ya vagin na yo caresser mobali na yo simba ye malamu balola ye pona ko balola ye okobenga nga na numéro na nga téléphone wana nde na ko lakisa ndenge ba balola ka mobali po eza musana nga na lelambo na ko lakisa yo lolenge nini oyebi caresse ezali très important na tango ya rapport sexuel yo na mobali na yo mobali pe esengeli ko exciter mwasi na yo exciter ye po tango yo tango mususu yo za na posa ye nanu akomi na posa te yo moko déjà aussi oyebi bisika nini ya kosimba o tango simba ka mwasi na yo akomaka na suka po mwasi na mobali pe soki balingani il faut que sololaka boye bana de A à Z na masolo na bino rapport sexuel il faut que tout na mwasi nanga po penzo yo ka pose ya makasi olingana salo ndenge
olinga positionner olinga na simbo esikani olinga na mwasi soki aza hypocrite te akoyeba mbala moko te oyo eza lisolo yesengo nanga okoyebisa mobali no vérité soki olingaka basimbaka yo mabele loba soki ozalaka na po oyokaka bien ntango mobali no akotisaka misapi olobi soki oyokaka bien ntango asimbaka yo na babassin to ntango yango na lingala te mpo na lingala ekosone malamu te olobi olobeli mobali no vérité mpo ntango ye mobali aza na posa yo nano okomi na posa te yebake mobali akoprovoke yo akoprovoke mbala moko parce que rapport sexuel sentiment ezalaka réciproque mwasi azoyoka elengi mobali mpe azoyoka nini elengi vraiment c'est très important caresse mpo mibali mosusu amatelaka kaka mwasi ne fongola makolo fongola mosusu akoyebisa ta mwasi te ke o okoyoka kaka mwasi alalaki aza na pongi makasi mwasi akosutuka kaka mobali aza na likolo na ye azosa oh mindenge nini basala yango bongo te caresse eza te tendresse eza te caresse eza te oh wana mpenza ezali mbeto ya malamu te esengeli mobali ntango oza na mwasi na yo omanifeste sentiment na yo epa na mwasi na yo mwasi asentir mpenza ke oza na posa na ye yo mpe mwasi soki oza na posa mobali manifeste komona te koza hypocrite mobali kaka nda abandaka yo mpo bamona te yo sango ya mwasi to mamelo te il faut yo mpe ntango oyoki posa obanda mobali no mpo mosusu ana posa makangika motema azelaka kaka ti mokolo mobali akobanda ye vraiment aza motuna mosusu. Ok, merci maman, merci vraiment pour notre réponse parce que vous allez avoir toujours pour sa réponse, mais maman, un vrai rapport sexuel et rose à la ligne entre les deux partenaires dans lit conjugal. Le rapport sexuel a bien comment coquille kozala na kata lit conjugal. Bon na kata lit conjugal, rapport sexuel à kitoko et ça la makaso ki chombo ya mobile télémiti. Il faut téléma. Pour ce qui est télémité kokota te. Bon, ce qui chombo wana est télémi et ko beta nombre ya baku oyo mwasi na mobali bakoki kozala ne sengo bango mibali. Donc ce qui ba beti ku ya liboso et télémi lisusu. Bakei na deuxième et télémi lisusu ça dépend ya nombre bango balingi bango mibali. Wana ezali rapport sexuel ya malamu. Oyo mwasi asepeli mobali pe asepeli. Yango to benga ka rapport sexuel à malamu. Mais rapport sexuel à mabe mobali azana problème na peni na ye. Azana problème na chombo na ye, chombo eza ko bela. Chombo eza ko bela, po chombo bela ka ba malade ndenge na ndenge. Il faut quand même yo mobali o sala traitement réparation ya peni na yo et ko sala ngo na ba stimulante. Ko sala ngo pe na ba produit chimique te, ko luka ba produit vivifiant o epesa ka chombo vie. Pourquoi? Parce que tant qu'on surtout rapport sexuel na yo na mbeto ya libala et les karmalam. Bon moi si pe akoki ko bebi sa rapport sexuel soki azali moi si boko azana maladie na vagin. Maladie lokola ba infection, maladie lokola élastique ya vagin et si et lembaki. Élastique à vagin si lembaki, vagin et comme polele. Na tango biso tozaka kokola tozaka kolata kaleso élastique na loketo tozaka ko benga ngo mama tongelanga kaleso na soki kaka élastique elongwe mama ata bozaka ko beta nzango kaleso ne kolongwa na nzoto ko na sebi oyebi tango vagin se komi mabende ngo wana mobali akoyoka ngo elengi te akoyoka elengi te obeta ba pan sèche esengeli yo pe mwasi oyeba ko vivifia ka vagin na yo ezala na élastique makasi yo tika bimela na bibaka baka obongisa yango parce que biso ba sexologue tozala ba numéro na biso ya téléphone nga mama Israël a jeune azana 3 numéros à téléphone naza pe na adresse nanga oyo soki yo mwasi ozana problème na vagin il faut benganga oza mobali ozana problème na peni il faut benganga parce que esengeli rapport sexuel na yo eleka malamu na mbeto ya libala. Ok, merci beaucoup très chers internautes. Je pense que les bonnes choses ne durent jamais. Isaki maman Israël a joué maman sexologue, maman Mibali,
na basi na bango. Donc na cadre ka émission na biso masolo a 4 ne maman a expliquaka apesaka biso ba eza na mabete po bato musu ba koma ki ba n'importe quoi ba bengi ba commenter ba fingi eza bien parce que zo aider biso émission ya malamu eza na ndenge ya mabete. Mais maman, je pense que nous sommes presque à la fin, mais avant tout cas voilà conseil na ba jeune couple et puis pourquoi pas na ba couple o bazo demeurer tisiko o bazana na impossibilité à se faire satisfaire entre les deux partenaires pendant les lits conjugal pendant les rapports sexuels. Nzamba pambola bino kleboa parce que conseil eze loko moko ya munene conseil eza vie soki bomoni bato ba commenter bino mabe ba fingi bino bo kipe bango te boye baba musu baza bato liboma ba musu baza na batanga classe te ba musu baza ba mal éduqué bo kipa bango te. Parce que conseil eza eloko moko tango bazopesa ngo gratuit yo zo mitungisa nde pona bato eza pona bolamu ya mutu nde yo zo ganga. Jean-Baptiste abambe ko ganga na 2 heures bobongo la mitema eza ki pona bolamu ya bato ba o babongola ka mitema te bakenda ka api na lifelo ba o bamona ki te fo babanda ko finga Jean-Baptiste basuka wapi mais ba o bato saki basuka wapi. Parce que mutu soka zui musala munene ya kopesa ba conseil malamu bozo bikisa bato ebele yo mutu za na mémoire malamu za na liboma na mutu te il faut quand même encourager bato wana pe ko féliciter bango menga nazo féliciter bino kleboa parce que nga mama Israël la joie ko yo kanga bo eza déjà bénédiction na kati ya ba couple belé ba couple belé bazobota na nzela na nga bazangaki kobota baboti bazalaki na bachombo ya mike mikuse bachombo ye minene milai bachombo bambe ko sala te komi ko sala et ça conseil parce que bato mingi kati na ignorance ko zanga koyeba eza liwa mais ngai na koloba te kleboa nzamba pambola bino bokende liboso parce que biso ba oyo koleksa énergie boye koleksango ya nini soki tozo leksango bo eza pona bolamu ya bato bazoka biso nzambe a pambola bino menga na kopesa numéro na nga téléphone za 089 94 42 825 numéro mususu ezali 09 98 87 85 95 numéro mususu eza 082 83 70 504 ba numéro yango wana pona kobenga nga sexologue na bino nazali sexologue moko reconnu na kati ya mboka na nga naza na mikanda na nga ya leta bakisi na nga nyonso ezali contrôlé naza na mikanda ya kisi moko na moko bakisi na nga etambolaka na monde entier ezali ba vivifiant eza banzete te ba stimulant te na soignaka bana mibali na basi na bango na ba vivifiant oza na problème moko ezotungisa na peni na yo tobengaka ngo chombo pona langage moko codé po bana bayoka biso te tobatamaka bango tobenga ngo chombo alors okobenga nga na ba numéro na nga na problème ezotungisa na chombo na yo nga mama Israël la joie na ko soigner yo moyena quelque chose oyo kofuta po omoni biloko eza biloko moko oyo ezali ekotaka mbongo osoki mutu azoluka mbongo il faut dépenser soki na boyi ko dépenser na boyi ko sala bakisi elingi koloba te moyen ngai pe nazwa mbongo ekozala te kombo na ngai ya mama Israël la joie ezali kombo ya nzambe kombo musantu kombo amolimu musantu kombo nzamba pesanga mais kombo na ngai ya congolaise ya mboka nanga ezali Wahel Kumakamba Patience. Wahel Kumakamba Patience pa komango H W A H mususu e L na e na suka. Kumakamba ba komakango ku lokola kulutu, ma lokola makala, ka lokola kala, mba lokola mbabola. Na suka okomi Patience. Soko komi Wahel Kumakamba Patience yebate ozunga Israël la joie original soko kutena photocopie azali Wahel te azali pe Kumakamba te azali pe Patience te azape na ba numéro na nga téléphone te pour numéro na nga téléphone eza 089 94 42 825 09 98 87 85 95 082 83 70 504 nazali na adresse moko reconnue mokili mobimba oyo bayebi adresse nanga Congo mobimba oyo bayebi place nga naza na Bandal Moulard avenue Kimbondo numéro 164
Bandal Molar, avenue Kimbondo, numéro 164. Na soignaka tous les 4 coins cardinaux jusqu'aux extrémités de la terre. Ba Brazzaville ba témoin, Bangolais Afrique mobimba témoin nangai. Pe ba pays nyonso be Europe Asie et pas ne pas boza na eza na mboka moko te nga Israël la joie na zangi témoignage na ba traitement nangai ya chombo. Nazali wa bino mama Israël la joie, mama ya bana mibali, mama oyo nzamba tindela bana mibali na basi na bango pona ba réparation na bino ya ba chombo ba traitement na bino pona bonne santé na bino. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci Reims Mouya les maestros. Pourquoi pas à mon coordonnateur Grady Mouya Ibenge de la presse congolaise. Donc merci infiniment à les tout puissants Dieu Oyo à celle que tous à le boé. Tobeta bémission dengue la kaka na cadre et à ma solo et à Kati. Merci à Caleb Messa, garçon capable de Clémentine Messa, pourquoi pas à David Loketo. Merci à vous tous. Restez toujours branchés sur le www.cleboaoriginal.com. Vous ne serez pas dessus. À nous revoir à la prochaine. Bye. Vous êtes connecté avec CPLA TV. Décodeur Yabana Mboka. 85 livres les décodeurs, puis 4 mois il y a au filet. Après ça, 15 livres par mois. Boza, ma chaîne en direct du Congo Kinshasa. Boza, ma chaîne Bana Mboka de la diaspora. Ma chaîne sport. Et aussi ma chaîne Bana aussi YouTube Nakati. Simplement pour 15 livres par mois. Pour l'ensemble de CPLA TV, c'est très simple. La site n'a sur internet. Bon, on a des détails. Maintenant, Banda. Vous devez faire un transfert international avec le Big to Iban. En Angleterre, c'est simple, vous transférez car on a compte Nabiso. Pour ce moment, c'est CPLA TV, Nabino, Lélo. Du nouveau sur CPLA TV, Numérica TV, Kin 24 et Soli TV.